toko mona sitoyo panja sango ya Congo yo panja sango ya Congo edino image panja sitoyo panja sango ya Congo émission kitoko yeko talama panja sango ya Congo émission munene na kati ya Congo ozo pesi la masolo ya solo donc biso nyonso sima nango 999 panja sango ya Congo edino image panja sango ya Congo bana Paris bana Londres bana Belgique bana Hollande bana Suisse bana Canada bana partout panja sango ya Congo edino image bolanda yango po yango ezana makambo ya solo eutaka na source edino image papa edino image ye azwaka tina source ata fin fond Je remercie d'abord l'organisateur, l'organisatrice, qui sali vraiment tout sangana pour na matanga, ya collègue nanga, artiste et musicien, Nodi Mataba. Ce qui m'a dit, Nodi Mataba, il était mon collègue. Parce que moi, son excellence Didier Nzongo, je suis l'artiste, sa père, Véro Mangoyi, Aebi. Mais ce qui est plus important, on a CP dans ma tanga, na idéologie. Oyo, ma sœur, Claudine Kinoa, Ségolène Royale, idéologie à Sali, à Matisi, Bisso, na podium, na lisango. En plus, tu l'as ici ba talent, n'a ba compétence, parce que tu es improvisé. Donc, mes condoléances vraiment à la famille à Nodi Mataba. On est Kweli, on est copain de Nodi Mataba. Et ça n'est pas Château Rouge. On est en deuil. Mais, et le cas n'a pas mes condoléances à la famille à Nodi Mataba. De la part, il y a couple Véro, Mangoyi, femme, il y a mon ami. Silence Mangoyi, mes condoléances, na famille, Yanodi Mataba, de la part, Yamasere, Claudine Kinoa, Ségolène Royale, mes condoléances, na famille, Yanodi Mataba, de la part, Yorkesre, Mounene, ya RDC, Wenge Musica, Mesome, ya président, ya Noël, Ngiama Makanda Weranson, ya Noël, Ngiama Makanda Weranson. Mes condoléances, la famille, ya Nodi Mataba, de la part, ya Edino Image, les réalisateurs, les boss, ya www.banzasangoakongo.com. Mes condoléances, la famille, Yanodi Mataba, de la part, il y a les news des stars congolaises, un million de visiteurs par jour. Mes condoléances, la famille, Yanodi Mataba, de la part, il y a petit sœur Nanga, Rassimbizi, la sexy, Maman Pavillon, de la nationalité française, Maman BMV Z4, Maman Willy et Toka. Mes condoléances, la famille, Yanodi Mataba, je répète, de la part, il y a Dino Image, Ningi Selangai, réseau à caméra, et Doka, Ava, Tokende, Ibokolo. Donc, l'homme
collègue, l'artiste et musicien qui vient de nous quitter, Nodi Mataba, se repose à paix. Vive la SAP, vive la RDC. Merci. Mon Paris Express, y'a Patrick Marois Vendy. Mon Paris Express, y'a Marois Vendy. Major Bissadini. Hi baby, you are kufi baby grave. C'est chaud. Et ça oyinda umela soki oye na agence ote veut dire umela te. Global Express, c'est Patrick Malwavengi, Rue Léon numéro 25. Baby agence ya grave, agence ya munene. Oyo tozoko tinda ba koli na biso na Kinshasa, ba koli na biso na Angola, ba koli na biso na Brazza. Pour koli le koma kitoko, il faut les canards. Rue Léon numéro 25 et puis Patrick Malwavengi, balobi Global Express suka l'agence soko yete veut dire oumela te pona kati agence oyo tozana ba service ebele okotinda ba carton okotinda bilamba et puis tozali na service moko futi mbongo mutaza na Kinshasa kozwa traitement o futi mbongo mutakufi na Kinshasa bakokunda ye kitoko chez Patrick Malwavengi balobi service kitoko soko lingo oumela foya na Rue Léon numéro 25 na Global Express Patrick Malwavengi suka l'agence ba mama Paris bana bela ba fongole biso loko kitoko vraiment ngo iumela atinda bilo oneka awa po bilo oneko ba kitoko na bakini po ngaba ba carton ekenda ka awa ba bilianda mutina ndam vraiment ngo ya ndamba tinda ndam so ekende na Kinshasa alors po ekende kitoko boya l'agence na biso na Global Express chez Patrick Malwavengi Rue Léon numéro 25 bala poto boya bo umela so bo yete fedi bo umela te ay baby ay kufiu mama l'agence agence aboye besoin nante yango yo ba melembi na kati ya Château Rouge et esika obunga te Rue Léon numéro 25 umela